Original. Oui, bonjour, ndeko na nga ndeko na bino ya mwasi na kombo ya bijou d'or. Nayeli bino lelo recette na nga ya mbinzo mélanger na courgette na matungulu na ail. Na olakisa bino ndenge nini nabandaki d'abord kosukola mbinzo na nga et puis na ndenge nayaki kotia courgette na nga na matungulu. Mama bijou abandaki d'abord na mbinzo na nga na poni yango bien parce que ba mbinzo mingi uta na Afrique connaît na ba mabele te makala. Na mbinzo na nga na poni yango très bien. Na mbinzo na sukoli yango ata 10 fois na sukoli mbinzo très bien. Na mbinzo na tiango na kati ya sani. Na mai na nga na chauffer yango muki esali mwa eau tiède. Na tie mai na nga awa. Na mungwa muki na liboko na tie. Na vanisi mbinzo na nga na mai ya mungwa. Ata 2 heures du temps mbinzo evandi. Après, na ye kozwa nzungu na nga oyo kikalungu na nga oyo. Na zwi kikalungu na nga oyo. Na tiango mai na kati mukie. Na zwi mbinzo na nga la tie. Na zwi ba épice na nga na tie na nga épice oyo na tie pe na épice oyo. Na zwi ba épice na nga la kotisi na kati ya mbinzo na nga la mai. Na fungoli resho na nga na kangi. Na kangi na batiki mbinzo na nga etoki na senti penza ke mbinzo etoki. Après na ye kozwa courgette na nga na kati mike na kotisi na kati ya nzungu. Na zwi matungulu na nga na kati na tie na kati ya nzungu. Wana biloko na nga ezotoka kaka. Na zwi ba ai na nga ya mbuma. Na tie yango kaka mibale pamba. Na zwi de ai na nga kati na tie. Siko na tiki biloko na nga etoki na moni penza ke oui courgette abeli. Po azala makasi courgette na nga abeli alembi. Matungulu na nga pe elembi. Après na ye kozwa mafuta ya huile. Mafuta na nga ya huile. Kozwa mafuta na nga ya huile na tie. Na bandi ko balola na baloli wana ezotoka kaka tina remarquer que mai nyonso tu esili mai esili na tikali kaka na matungulu courgette na mbinzo. Donc mbinzo na nga ebeli. Donc mbinzo na nga ebeli. Bon tout na nga bolu ma bijou pourquoi on accepte cette recette ya mbinzo mélangé na courgette biso to yebi kaka ke mbinzo bataka matungulu ya pamba. Quand on kosa pe mbinzo to tie matungulu ya pamba. Nga mama bijou na mona ka ke biso na sali mbinzo na nga na matungulu ya pamba esa kitoko te. Yango balobi ke mayele ici la raté mayele muto azwa mayele chaque fois. Tozo amwe pa ba camarades okokozo ba mama na bino okokozo mpeka na TV ndenge ozomona ngawe. Nde na yaka kozwa mayele ya kotia mbinzo na nga courgette. Donc so na lambi mbinzo na tie courgette boye na mona yango kitoko makasi. Na mutu oyo aliaka pilipili okokozo pe na mwa bambuma pilipili mibale otie ou bien pilipili oso tuta otie na lutu otie au mélanger ou bien pilipili à pousser comme tu veux. Mbinzo na nga yango yo ebeli. Donc recette yango eza vraiment facile. Eza makasi te pona kolamba. Bon mekana kosala mbinzo mélanger na courgette et puis beaucoup ça mama bijou raison eza kitoko makasi par rapport au sala mbinzo otia matungulu ya pamba. On a recette na nga lelo esili donc eza mbinzo mélanger na courgette. Mbinzo na nga eza déjà ya kobela. Bon mama bijou alinga solo muke donc na solo muke fa kona otalisa bato oyo bazoloba loba mingi c'est mama bijou asali vidéo na ye bo bandi ko luka asali lu intel mama bijou asali lu intel botika ba polémique botika na yebisa ki bino na vidéo mo na sala ki na lobike na solo ekokanaka nga na za nzambe te pona yeba ke likambo nga na zobeta isala mila intel
naza nzambe te nga naza wana mpona babeta masolo ya bato dans les villes te parce que naza na bakaye mobimba masolo awa bato bazobenga nga balobi mama bijou beta lisolo nde nazobeta masolo na bango nga moko mpe naza ya masolo oyo eza ya nga ya famille na nga nakoki na nga kobeta comme je veux donc moto nga na babeta lisolo na ye oluki nga te opesi nga mbongo te kaka pamba bona bazobeta masolo en tout cas je crois pas masolo vraiment ekokalaka yo soki oza ndoki babeti lisolo ya moto aza ndoki koloba te ke lokola nga naza ndoki mama bijou abeti lisolo ya bandoki seki abeteli nga donc eza bongo te parce que tolokaka biso mibale ensemble te moyen nayeba te ke moto intel aza ndoki moto intel aza boye moto intel aza boye mokono abeta lisolo ya badivorce. Combien de divorces eza na kati ya poto oyo combien de divorces eza na kati ya monde entier eza te soki mama bijou abeti lisolo na ye tellement yo oza divorcé fo loba kele kwanga aza divorcé mama bijou abeti lisolo abeteli nga non ozokende vraiment à côté et puis ezaka à côté oyo na bakote mosusu makambo oyo ezalaka te et puis en plus ezaka la même combo oyo bobimaka na makambo nanga kaka bino wana botika boye bino bongo nanga nga na excel bino lotanga nanga bakombo ya bato te botika kobungisa nga je sais parce que nani yango azotinda bino botika na bino tv nanga eza tv ya bapolémike te nazotanga kombo ya motu te nga nazobeta masolo oyo esalamaka donc soki mama bijou abeti lisolo c'est que quelque part nayoki likambo quelque part babengi nga bayebisi nga mama bijou beta naza na ndeko nanga mo aza na Lubumbashi alobi nanga mama bijou se préparer beta lisolo ndenge mama na biso azalaki mama moko boye anégligeaka biso mpo azwaka mobali moko boye biso lelo tokoli mama na biso akomi lelo kointéressé na biso bonko lobeta ko lisolo wana soki yo oza moto ya bakote oyo onéglige bana na yo ozwa mobali néglige bana na yo mpona mobali wana mama bijou soko abeta lisolo wana te mpona yo en tout cas vraiment oyo balema baloba toute mélaise na bacomportement na bino bino bozoloba nga nasala nanga bémission nanga bino bozoloba eza na bato bazolinga bémission nanga bino bozoloba banombre ya baboni ezomata nango bino bozoloba avant que tu boloba c'est que tu as la vidéo nanga okotiselaki nga moi vie moko donc ça sert à rien linga na yo mesala na yo soko linga mama bijou te linga longa o mesala na yo nanga parce que mama bijou zobeta lisolo ya bato bino bozokanisa te mama bijou zobeta lisolo ya bato oyo bazali ta mosusu en dehors ya Allemagne donc nalingi bino mingi na bana d'abord kopesa mbote na famille nanga famille mosi limba napesi bino bambote mami mosi kwa mami mosi napesi mbote na Afrique du Sud wana penza ma sœur donc ndeko na nga moko boye kwa ndeko na nga penza ndeko na nga mona mama na nga mona papa na nga mami mosi na Afrique du Sud napesi mbote ba bizu siko zali yo na mobali na yo na famille mobimba napesi mbote na bandeko na nga nyonso tout esika bazali ya basi na ya mibali napesi ya dire ki bon simbote merci yaya na ba conseil na yo pesa nganga leki na yo la sepela na mingi en tout cas toujours vraiment ensemble merci beaucoup na yaya na nga moi si ya Lili Bessa na Belgique elongo na mwana na Essentia na Osli Gradi Amos bana nyo surtout boza kuna na Belgique bana na nga na Lili bino mingi merci beaucoup na Dali Negera maman na Romeo na Ritiana moi ça papa Yuyu vraiment merci beaucoup na yo merci beaucoup na Fatou Boka na Colonne merci beaucoup na maman l'équipe privée Mado Spaghetti moi ça pembe yo penza kota ngumi na ndako te vraiment mama kulutu Mado Spaghetti na lingi yo mingi merci na yo merci na ya Blandine Boula merci vraiment na bandeko nanga nyonso tout merci na ba copine nanga merci na Meje na ndenge kaka ke oui ozala wana kaka toujours pour na soutenir mama bijou merci ma copine Maggie na Belgique merci ma copine bijou na Congo kuna en tout cas merci vraiment la maman Viviane merci na groupe nanga ba mama Bolingo mama Yvette na Hollande vraiment mama Yvette Okunji toza penza ensemble. Merci na maman Jeannette, merci na maman Marceline, merci na énergie ma copine. En tout cas, na lingi bino mingi bo continuer ko s'abonner na chaîne Mama Bijou parce que Mama Bijou abeta ma solo, Mama Bijou alambaka, Mama Bijou la kisa ba réalité zo le kalamboka, Mama Bijou la kisa ka makambo ebele, Mama Bijou edaka orphelin bakoka, aidaka bave. En tout cas, ba projet na bo soutenir toujours parce que ngala linga bino kaka na lingi bino mingi vraiment donc prochaine recette
kala mingi te bokozwa recette mosusu epuis nayebi ke bokosepela. Bisous bisous.